Merci papa. Dengo pesi biso nzela ya koloba. Na tina date ya lelo ya le 17 mars. Yambo tokota amozindo ya likambo na lingila longola likambo botalinga imisu bino nyoso botalinga imisu. Ye moko tata Molimo Santo papa Simukimba Nkyangani pe atalinga imisu. Ngaipe defense nesika wana ezali. Fliki oye. Solo uzali kobenga ngai mfumo mbanda. Fliki oye. Kimfumo mbanza ye moko papa diangende mutapesa kingai yango. Kaka na 1992 wana na date ya le 25 mars après enterrement ya papa Kulutu. Na miso ya bandeko nyonso papa diangenda ayebisi ngai ke yo okozala lambuta Kyangani ozala kane pene tango nyonso okobima lisusu te. Wana ngambo te. La miso ya bandeko na nga nyonso fadi angenda alobinge yo papa Mbenza okobima lisusu te, zala toujours pene ya mbuta Kyangani. Pe bino bana na biso nyonso na semaine, na pardon na mois, eza na 4 semaines. To pesi bino kaka une semaine wokende kolukaka. Pambate boza na bandako, boza na ba mama na bandako, boza pe na bana. Wana tokende kolukaka pendant une semaine, mais les 3 semaines autres boza la ka pene ya mbuta Kyangani do ya papa mfumo mbanza. Po makambo nyonso tuza kotika ngo epai na ye. Donc bokoki kosala likambo te soki euti pai na ye te. Le 25 mars 1992 awa esika na ye esika mbuta abandaki kokomela. Donc banda tango wana nga nakomaki mfumo mbanza adjoint ya papa Dialunga. Fliki oye. Ye moko papa Dialunga na tango totikali na ye azo yebisa ngai boy. Pendant 1992 wana ete otala kamalamu papa Simukimba Nkyangani po yazo kobenga itata Simo toma kunlangi dilanga ndakadingi kaka yani ntangu za onso mana makakutuma ngeye mana uwanga. Donc naza katango nyonso na papa Simukimba Nkyangani. Et pourtant bandeko nyonso tozalaki na biso banda 1992 wana. Ana mikolo ya suka na bosa na kate ezalaki le 9 septembre 1999. Donc on a 9 na 10 heures papa programme ezalaki ete akende ko inaugurer temple ya Lubumbashi. Maintenant
papa mfuma mbanza azoyebisa ngai muntu kwenda tata, muntu kwenda tata. Ngai pete mwina nga owa banozala pembeni wana asali kolanda ngai papa Kayombo. Alors po mubulu ezalaki ni papa mfuma mbanza fo akende kaka, fo ye kaka fo akende mutu mususu te. Mais papa mfuma mbanza yebisi ngai ke muntu kwenda tata. Tata ngunani? Yepe afandi na ye nie. Alors etumba wana ebundamaki sikoyo le 9 septembre wana esengeliki ete ba valise nyonso ekangami foto kende. Naye moko papa mfuma mbanza. À 10h tokoti mozole. Naye moko papa mfuma mbanza. Papa ye atikalaki na ye. Tango tokoti kuna papa Panzinga, papa Kayombo, bango batikalaka libanda. Tokoti na kati naye moko papa mfuma mbanza. Tokomi kuna ye asilisi makambo na ye. Tango ponga atikaka nga na se ye moko akendaka na ye. Ngi toyebi mozole nga na tikalaka nga na se. Ye papa mfuma mbanza papa Dialunga na mati na ye kuna. Tango ye kokuta nga na se ayebisi nga tata Bukatele yani Kibenu kwenda. Donc ayebisi nga ke papa Simon Kimbangu ayebisi ye eke ye moko azali kokende. Atuni nga sikoyo. Wo anafuluki na ngai bwe visiti atuni ngai. Yo esika wana ndenge nino kanisi ngale papa chukuna tata donc na papa Simon ndengo lobaki ke papa Simon Kimbangu nga yimda kokende kati bebuna diene. Tobimi. Tango tokomi na porte po tobima. Papa mfuma mbanza alobi ete alobi na papa Kayombo na papa Nzinga ngai na kokende te tata ye moko azali kokende. Ba continuous babonga mikuna balobi ete yo papa mfuma mbanza papa Dialunga na mutaza kokende. Papa mfuma mbanza alobi na koki ko contredire te ndenge tata alobi. Papa Simon Kimbangu kyangani yani ukwenda ye mutako kende. Na discussion wana siko papa mfuma mbanza ayebisi ngai. Papa Dialunga na ayebisi ngai kaka na porte ya mozole wana. Ozo komona bitumba oyo papa Simon akotikala na yango. Ay papa naza komona. Etumba wana yo témoin. Esika wana tata akobundela na makambo nyonso. Siko atuninga. Siko na buzoba na yo omoni ndenge nini nga papa yo ozali kokende musala eza kotika na papa Simon Kimbangu kiangani. Alobi yo témoin na makambo nyonso. Bon. Tobimi. Tango toye siko batu yonso bayoki ke papa Dialunga na kokende lisusu te muta kokende nani? Papa Simon Kimbangu kiangani. C'était le 9 septembre 1999. Et lokola ebungisamaki ete papa Dialunga na mutazali kokende préparation nyonso ezalaki na Kinshasa tango bayoki ke papa akeite bazalaki awo babengi na foni papa kutakoya ne lisusu te.
sabotage ezalaki na papa Simon Kimbangu Kiangani. Bino ba Kinois ozalaka na tango wana peut-être okwakaki koyeba. Kasi le 12 septembre wana prière ya papa Mfuma Mbanza awa na Nkamba libondeli na yeke papa Simon Kimbangu Kiangani na ye kuna malgré po ye kutu Simon Kimbangu Kiangani la roho tata kaka tata aye kuna lokola mokili ezali kososola yete na oyo baza na biso na kati la Lingomba bazososola te tikete asala makamwisi oyo eleki bongo nde bakondima ye oyo bazalaka na Lubumbashi na ntango mwana bapapa Shambui peut-être bayebi likambo nini makamwisi nini oyo ezalaka kuna na bozongi na ye na Kinshasa mayimalaka kuna na Kinshasa ndenge toyambaka ye kuna tobosani te. Donc likambo wana esika boye ngai nazalanga témoin na makambo nyonso oyo papa Simon Kimbangu Kiangani aza kosala témoin musala na ye koloba ta wana soki ekoki likambo oyebilango ndenge nini tolobi eza boye te awa boza kolakisa nga misape okolo Yesu kala sana nga témoin fliki oye tozo weli la ngonga bolimisa biso donc yango ye atalinga bino pe botalinga yi ngai nazananga na position wana makambo nyonso oyo bazo koleka na kati la Lingomba tozo kolakisa kaka témoignage ndenge nini ezalelaki pona mukolo lelo le 17 mars soki na bosani te ezalaki na date ya le 23 janvier 1989 touti ndako ya Nzambe na bapapa bango nyonso misato tobimi tozali kopusana po ete papa Mfuma Mbanza papa Dialunga na azwa honneur na ye wana résidence ezalaki nanu te mwa ndako na ye oyo ase wana ndenge moto ezalaki tozopusana tokomi na juste na porte ya mozole esika tokokotelaka place batia libanga ya ndako ya Nzambe papa Nkuluntu atelemi atuni papa Mfuma Mbanza atuni papa Mfuma Longo bakoniso mibale mukolo nakokufa nakokundama wapi biso nyonso totelemi na nsima bango bazodiskite ntango wana bazokodiskite bato nyonso swi faki eza kozela place bakopeselaka honneur pa papa Mfuma Mbanza tozotala kaka scène wana papa Mfuma Mbanza alobi papa Mfuma Longo papa Dangenda alobi ete mbuta wana eza nango likambo ya mpasi te ntango wana soki ekoki ekoyebana kaka tala bato nyonso batelemi baza kozela biso fanfare kuna pe eza kopesa lingo pesa honneur malamu tokende papa Kulota alobi faut bo préciser ngai mukolo ona kotika bokokunda ngai wapi nde papa Mfuma Longo ayekoloba mbuta okokende sika mosusu te okozala kaka pene ya tata okozala na droite donc lobakala lwa tata papa Kulutu nzoto neza wapi soki totali na loboko nini ya mobali owana papa Kayombo ntango wana bazali ntango discussion wana ezali tozoyoka na nsima nungu ale presse presse pete ozwa ndenge bapapa batelemi bango misato ndenge baza kodiskite wana papa Daniel aza kopesa forme
ndenge nini ekozalela na mokolo wana bala moko bakangi foto wana ezali nsima nde likambo loko lekatami sikoyo biso misato lokola toza na bisa kokoka malamu tokende kozwa honneur soko honneur esili bongo nde papa kuluta kati na ngombe papa mfumu Longo atikali papa mfumu Longo papa Diangenda alobi ete tale bandeleto eza mpona biso misato te eza kaka mpona mutu moko papa mfumu Mbanza mpona nini mvoala eza nanu epai na ye biso nyonso tokei na ndako ya papa mfumu Longo papa mfumu Mbanza ye moko akiti azwi honneur na ye ya tale bandeleto esiko mvoala eza pa ya nani yango tale bandeleto eza kaka mpona ye ngai soki bopesi na boyi na ngai pamba te nayebi lisolo eza boyi te lisolo yango ezalaka na porte ya mozole ndenge nalobeli yango soki nabosani te na le 23 janvier 1989 yango papa nalobi mwa moke likambo yango donc oyo papa Kulutu asengaka kotuna ndenge nini mokolo wana soki ekoki ete akufi bakokunda ye wapi donc lelo coïncide que le 17 mars milulu na ye donc lisolo oyo ya kotika nzoto ezalelaka ndenge wana pe wana avant papa mfumu Longo aki koloba ete soki bomoni kaka na 5 mois wana po ebandaka ete ntango accident esalami nungu ofo ba koboma papa mfumu Longo papa Diangenda sur place awa na Nkamba mpona nini alie pe Alexi nde manyongo wana yaka na biso ba jeune koloba papa ndenge baza kokanela yo boye ba musicien kutu batomboki balobi ke siko foto sala patrouille na kati ya Nkamba lokola oyo bazo kokanela eke baboma papa Diangenda bakoti mususu awa na Nkamba tokotala eyo mawana ekosala mawapi faki oye boyebi lesolo yango to boyebi yango te mbala moko papa mfumu Longo alobi ete bobanga na bino te ekoki kosalama te ke baya kobomela biso awa toyebi ete boza bilombe bokoki kondima te kasi oyo eza likambo mosusu ya molimo bino bofanda na bino nie bolandaka misala ndenge toza kotinda bino toyebi eke tokokufa kasi tokokufela boye teke baya koboma biso na ntina ya mobulu boye bobanga na bino te tozokobunda etumba oyo ezali ete deuxième colonisation yango toza koboya kasi etumba wana tokobundela yango na se ya mabele na ntango wana biso tokokundama bobanda komona biso te me biso nde tobanda komona bino ndenge boza kotambusa ndenge boza kosalela misala ba musicien bayebi maloba wana très bien ndenge papa Diangenda alobaka yango awa na kati na Nkamba na 5 mois wana potango wana ba musicien penza batombokaka ete no foto patrouiller bato wana oyo baza na makanisi ya mabe baya kosala mabe na papa mfumu Longo papa Diangenda nde esika wana papa Diangenda alobaki te bofanda na bino bokota na misala na ntango wana koreki na papa Henri Nkanga donc batelamanaka likambo yango mais papa Diangenda alobi te bofanda na bino nie etumba wana na bonzoto bokokoka te ezali ya molimo mais ntango bokoyoka te kufi ntango wana tokoki kobunda nde etumba wana
révolution ezalaki papa bokufa te tobundilango kaka bobe ezali ya molimo. Donc na date oyo aliwa ya papa Kulutu ndi papa Diangenda ndenge papa Kulutu asengaka place bakokunda ye nde makambo wana elobamaka. Introduction na salinde yango wana bokolimisa biso ngonga ezali kokende papa pe asokotala montre po musala na ye kasi moke kotia commentaire o tobongisaki toli oyo papa Kisolokele abandaki kopesa biso aza kopesa na bandi liloba na bango ete mbotama ezali liwape ezali esika wana tokolanda papa Kisolokele ndenge nini alobelaka mpona mbotama na ye yango tokosenga na presse totiela biso maloba wana nsima nde tokolanda ndenge papa Kisolokele alobaki mbotama ezali liwape ezali na liwa nde papa Diangenda ayaki koloba na place ya papa Kisolokele. Presse. Komba tata mwana na elimu santu nana maloba te loyebi malamu nzoto nange ya makasi te apesi bino kaka merci ya mingi wa namona bato mingi boye na kati ya ndako ya Nzambe alors que lelo yali mokolo mosala lotiki ba mosala na bino wa loya kosepelisa biso na wa mokolo tobotamaki batata na bamama alobi nana makasi mingi ya kolobisa bino te kasi napesi bino kaka merci topesi bino merci parce que oyo yadi fete ya ngai kaka te yadi fete ya papa Fumambanza yadi fete ya papa Fumalongo mutu na mutu abutamaki na oyo kasi biso toyadi eloko moko angwana na kusenga bino lomoni 87 ebandi mutini mususu na 87 ngai maladi ya kutanga te kasi lotala papa leki musala kusala esikawa ale na ye le 18 janvier na kumi awa na Kinshasa yasa longolaki na Angola aye ake na Brazzaville alwi na ngai dikolo oyo kosala nga pasi bana ekoleka nde kusila ake na Brazzaville kuna kwa kutia libanga na mboka akubenga ngo eh bien 300 km pour kokenda 300 km pour kujonga e nzela yoso tu makambo yoso tu pasi yoso tu amonaki na Angola yoso ye kukangama esika moko ntango ya nerf sciatique ekangi ye moyen ya kuvanda na biso esika moko eyadi te
wana na kusenga bino libana ya Nzambe soko luyawa ekumonisa ke lolingaka biso otia mabonde ni makasi kwa Tata Nzambe asalisa biso na mboka kuna yalipe malamu mingi te. Donc tika fete oyo Tata abotaki biso akendaki, mama aboti biso ake basala yoso tu kwa Tata Nzambe asalisa biso. Tata Nzambe apesa biso makasi kwa mosala. Mosale yadi ebele tokomona kaboni soko tuyadi na kata mosala te batio soto bakumi paresseux, c'est-à-dire makasi yadi lisusu te emonanaka na biloko yoso tu. Il faut mutu atambusa bino, il faut bato bayala makasi batambusa bino. Mwana na kusenga bino tufesa mabondeli makasi lelo yali mukola maka munene fana biso sotu bien olia kusala nini tupesa mabondeli tangu na tangu na Tata Nzambe au kila biso mawa alongola biso salte yo sotu ya na nzoto na biso. Comme ça totambusa bino tokumisa bino esika wana ya elaka. Donc merci mingi pour faire le salut biso. Merci le salut sacrifice le tiki ba musana na bino le salut ba makambo surtout tout pour nini pour toya kusangana na bino elongo pour le sala fete. Nangwana na pesi bino merci mingi, to pesi bino merci mingi et nayebi ke mvula oyo eni mvula moko ya spécial. Tata abotami le 12 septembre 1887. Le 12 septembre 1987, akokuma 100 ans depuis abotami. Tokanisa makambwana. Tualagina makambo mingi kasi Tata Nzambe moko ayebi comment akuarrange yango. Donc mabondeli na kati na bino na kusenga bino mabondeli ya solo et kwa Tata Nzambe aoka mabondeli na biso. Eh bien Tata Nzambe alingi nini? Apesaki biso mibeko. Mibeko wana soko tosali yango ya solo, eh bien alinga apesa biso panzi. Tata Nzambe akutala biso face à face, akupesa biso oyo tokosenga ye. Donc na kusenga bino pardon mingi, totika banzela mabe tolanda nzelo Tata Nzambe apesi biso kwa tomona malamu makambo kuya na nsima na biso.
di kunya lutika ikenda epesa kamutu chilote orgueil totika orgueil yadi nini lolendo yolobi a ngali kaka na mokili ngamoko yadi lukuta nayo Tata Nzambe atibiswawa mutu na mutu likambo na ye. Donc mbote to ya la bana limemia bana ya respect bana ya makambo yoso tu tolanda mibe kwa Tata Nzambe tosadila yango comme ça tokomona esengo na sima. Asisi bongo na kombo Tata na Mwana na Elimu Santo. Amen. Kaka sikoyo Papa Simoki Mbangu kianga na lutiko yepsa biso ete pasi liboso bongo nini koyaka liboso yango pe Papa Kuluta apesi libiso conseil koloba ete Papa Simoki Mbangu kianga ni azali kolanda mai oyo batata batikilaki tosala musala na solo poete tokoma mboka ya elaka Papa Kuluta lobi yango mboka ya elaka ta wapi elusele asike eza wapi yango alubieke totonga mingi toza koloba eke Papa Simoki Mbangu ya nazo kutungisa biso totonga kaka bandaku na nkamba nzoka nde ezali bilaka ya batata ndenge Papa Kuluta lobi totika orgueil lulendo ebotaka makambo ebele mutu pe akopusa na pembeni na yo aza susu te famate oyokela pesu mutu te mpasi ndenge tolobaki sika tokolanda libondeli ya Papa Diangenda oya suka ndenge nzoto ya Papa Kisolokele kotaka na mabele ndenge tuza kolobaka kete likambo baza kowelela ete deuxième colonisation oba yoko sabiso passe Papa baboyaki likambo wana yango batika kabiso press tosamba muna kumange Tata Nzambe mfumo te Yesu Kristo atamwanda verela tuizidi vafuluki aki kampamba ko mujamira kuzifila mbuta ndio na wantete ngi Papa Simoki Mbangu tambule mwanako mama mwelu tambule mwaneno beto tusidi lutulindula Beniki beni zebi salu kita tambula salu kampasi kansi teni vuvu vonge waonge mbuta wele bonso kanidako yamulinge nenge nabatakana yetata ya mama vuvu kene yetu vomana kama lele na kana kwa beto kwa beno buluwa ulukona kutulani mtu kuna yendingi sula sunzula ensami magonso no beno bulu tele mfundu magonso no mene yetu nsa tutambula luvuvamu talabana luvuvamu talamama talabamama talabampangi talamasenyngudi talabakundi talabamfumu talansieto 4400 ans pakalaba prisonnier mfumu yiswa to bwana mu boloko idi adu ka samuni na vongene mameme mankaka kansi nous n'étions pas encore libérés totengi lu vayo vala kota di mosida kondwa muntando mkazaba ngani kuvumbe beto to kondwa meme mankaka mele mukala mpaka yoyo yibeto buto tadidi yowani kuna sanga dia patamos tumbu inivo yani muini nkangwa wingi kati bankaka kuna nganda kuna bakizikengelelanga
nzambi yetu tuzifila mutekesolokele luntambula tuzikunjia kola tala nkangu keleka kanisa la salu kembi nkangu kako lendi tombo kako kansi mina salu kembo kikasala ikiakikyo nkangu tombokele rane nkangu akwensendo mosindo no koto mumbanza yayi kunjambula yenkatuko konso dizile nsatu muntu nambula katamuladia luvuvamo tuka kubaza hii la ville de Kinshasa, le Bandundu, l'Équateur, le Haut-Zaïre, le Kivu, le Chaba et le deux Kasaï, oriental et occidental insimosi, Luvuvamo, toute l'Afrique, Luvuvamo, Europe, Amérique, Asie, Océanie, Nankumbase, Yemwana Velela, Papa Nkunutu, adieu. Amen. Wana libondele ya papa Mfumwalongo papa Diangenda Kuntima na kukitisa nzoto ya papa Kisolokele baningana biso ya Lingala po libondele ezalaki ya Kikongo ezalaki na ntina ndenge papa Mfumwalongo abondelaki na Kikongo presse. Na kombo ya tata mwana pe tata Mulimo Santu libondeli ya papa Diangenda ya le 24 mars 1992 na bokitisi nzoto ya papa Kisolokele nde ya bandaki to bondela na kombo ya tata mwana pe tata Mulimo Santu toye esika oyo pamba te toye kotika mbuta papa Kisolokele oyo ya liboso mwana na yo tata Simoki Mbangu yamba mwana na yo mama Mwilu bozwa mwana na bino bokanisela biso totikali bino moko boyebi mosala oyo tondima ezali mosala ya pasi kasi tozali na elikia lokola yo mbuta okei ndenge okanaki yango botika ngai nakende kozala pembeni ya tata na mama tozali na elikia ete oyo biso tokokoka te lokola bokendaka kolanda biso bisika miso tozali kokende bokolobela biso kuna pe elikia ezali ete manso mazali na biso ya pasi tokozwa eyano ya malamu kimia talabana talaba mama talaba ndeko talaba tata na ba mama talaba ninga talaba konzi tala mokili na biso 4400 ans tozalaka na boloko nkolo na biso Yesu Kristo akutaka biso na boloko yango wana alobaka ete nazali na ba mpate mususu oyo nano bazwi bonsomi te totangi ete nuna 9 ekotaki kasi moko nde ezangaki mutu mwindu ayebaka na ye te ete ezali nde biso wana nde tozangaki mpate oyo ezangaki na lopango ezali nde biso batu mwindu soki totali tata Yohane kuna na esanga ya Patmos ye pe amonaka batu ebele na kati kasi ba misusu na libanda bazali kotala kaka Nzambe na biso toye kotika papa Kisolokele boyamba ye toye kotika ye
tala batu ebele ya solo soki asalaka mosala ya mabe sino batu baye ebele boyete kasi na mosala ya malamu oyo asalaki yango wana nde batu bamati ebele boye pesa lipamboli na mwana na yo moko moko ba oyo baye na mboka oyo azonga maboko pamba te makambo manso oyo mutu na mutu aye na yango tika ete azwila yango eyano kimia 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 nde yatangaki ba province presque nyonso ya RDC Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie nde aye kosukisa papa Kisolokele kende malamu na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Merci presse. Ngai na telemene ngawana okombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Merci Papa Mbenza. Tulandi pe maloba ya Papa Kisolokili na Papa Mfumalongo. Et pesi biso makasi pe courage. Ndenge nini. Papa Kimbangu ayaki na likambo. Ya tata Nzambe. Batata balakisi yango mokili mobimba. Biso na tour na biso tosala nini tobata la pe kotonga nini na zobanga est-ce que tolonga bango balongi est-ce que tour na biso yo bango batikile biso makambo boni tanga yango tolonga makelele ezali nanu ekosila be ekosila te baderanger ebele na fliki mpe bazali bakopesa biso retard te jampu jata jaferadi ye bon tolobi boye longa ezali wana tosenga so bajepe mais soki tokembango mbango kile kosoba jeb soki moteur ya matadi soki ya wapi wana te fweza la tunio kitoko boyete kambango to chango na Oktobre bendenge boye na biso ba jeb ya kitoko ya sika papa biso tolobaki soki yo olobi biso bakapita tozongaka tokei kokomisa mungongo na yo bisika nyonso bana no bazali ndenge yo olobi bana no bango yeyo bazali koyoka pe lokola bayokelaka yo bakosala. D'accord. Yo fongo ya biso kaka bisika tokokendaka manso matambula malamu ba porte nyonso efongwama. Parce que ceux qui t'ont saigné ma job, misala yeza koya ebele.
Ezo senga pe tozo tonga kamba. Bato oyo bayebi misala toyebi ndenge totambolaka. Toyebi mpioka yango oyo. Ba-ingénieur bazali, ba-cadre bazali, bato pe ya ndenge na ndenge bakozala. Bongo be bongo te. Ndenge moko na mpioka, ndenge moko pe kozala na Pemba. Totoki ba cité ya kitoko. Soki esili mpioka pe akobanda na ye. Mais soki tobande na mpioka esili kura wana ekokende wapi? Compagnie ba cité totongi te ba nani mosali te ezala passe. Vous comprendre, hein? De yango wana. Ezali te ke tosomba de chepe o milinga o te. Papa biso oyo basombi ya sika soki ezali baya. Papa oyo basombi non te bango pardon. Papa nalingaki naloba mobu moleki topesaki mituka mibale ezalaki ya sika ya milinga te sika pe toye na tractopelle ezali pe ya sika eza pe na milinga te bati couleur te papa wana eza makambo na biso te papa ezali ya sika. Fliki oye nakomba tata mwana pe tata molimo santu posa ya papa eza boye biso tozwi maloba en tant que conseiller na cabinet ya tata mokonzi ya Bule na matière ya transport. Posa ya papa ezali boye eza na ba mouvement oyo basengaki baya na ba jeep ya sika marque pe bayebi yango date pesamaki le 22 mars. Mais papa ye koloba boye ba oyo basombi déjà ya sika y a pas de problème bakoki ko ya nango. Mais ba oyo bakoki nanu ko somba te basala makasi bakoki sambongo basomba penda ba jeep ya sika. Papa lingi susu biloko ya kala te pamba te biloko ya kala ezomonisa ye pasi. Eye lelo lobi ekufi charge wana ezozonga susu epa ya papa. Yango wana papa lobi ba mouvement oyo ekoki nanu kosomba te ba continuer kokangisa mbongo ti peut-être na octobre, le 12 octobre ne ba ye na ba jeep ya sika lingi ba jeep oyo ekobanda kobimisa milinga te pamba te ba jeep wana ekobanda komema bakonzi. Na komba tata mwana pe molimo santu papa likambo kaka yango wana to semboli.
Voilà, batata pe bamama, bandiko batali pe balandi ya radio télévision ke bangiste otombo kankamba le selemi esika tata mukunjwa buli zambe molimo musuntu atali biso monene ya badate mibale le 17 mars pe le 18 mars ba date yonso e solo ezena makambanini wana elubeli maloba ya papa Simon Kimbango Kiangani Nzambe molimo musuntu sa divinité Jokanda zaye moko mokili mobimba tina mokili bawa okutaka ka ye moko na bongo batata pe ba mama isingi to ba bongo na kotosa mai to zai koyokaka ekoyebaka bongo na komatisa kondima ya biso na bongo to ebete tata mokonja bule azwaki maloba papa André Mbenza Kiangani azwaki pe maloba Jokande balikisi pe maloba batata banso babale ezala papa qui solo kelo Charles Daniel ezala maloba ya papa Diangenda Kunti matoyebi bongo na koyoka yango na sima nzanga lelo solo tozali kokoba bongo na kozala na liboso ya ndako ya tata mokonzi wa bule epai wapi tozali kolanda bongo banso malengela mimikoma lelo epai ya batata babiso babale kobanda papa Simon Kimbango Kiangani Nzambe molimo mosantu ye moko pe papa André Mbenza Kiangani bazali bongo kolendisa biso pe kobetela biso lisitwali di lizai kolakisete solo eyambo ezali eyamba ya molimo na bongo batata pe bamama solo lelo ezali bongo mokolo monene tokomi bongo neleko tokomona bongo masini mai babobongisi bongo banzela ebengami ete tractopelle esumbami bongo epai ya bandeko babiti Fliki oye Fliki oye Fliki oye nasenga bien nasenga te mbongo ezali bi ezali te omoni ndenge tozodisikite po misala kaka ya nkamba nga nasengi ben $10 ezali bi ezali te opesa bien opesa te Fliki oye Fliki oye Fliki oye toyoki mongongo ya Yahweh tosomba ben ya sika pona yango Yahweh yemei akati alobi $10 na flitiste moko tokopesa tokopesa te tokokoka te Papa Simon Kimbango Kiangani Nzambe bana na yo bango yeyo lolenge olobi yango toyoki ndengi tolobaki papa yo moko kota kati na mitema ya bana na yo bofongolela biso madusu nyonso yo sengi $10
oyo yo okopambola koleka ata apesi $20 ata apesi $50. Est-ce que likambo ezali? Pona papa papa tolobaki mbala eleki soki yo osengi ezali mobeko toyambi yango na esengo pe tokei na yango yo bongisela biso kaka nzela bisika tozali kokende bongisela biso bisika tokotelemelaka bongisa biso bisika nyonso oyo tokoninganelaka na ntango mokuse tozonga toya kopesa yo eyano. Otunaki motuna awa soki bato bazali kotungisa bazimbisi soki bazali te nde tolandisi maloba kanga kaka nde madusu ya baoyo bazali kodekuraje bana na yo oyo batelemi mpona mosala na yo. Kanga madusu kanga banzela nyonso wana po ete bana na yo bayokela se yo mei ovandi awa na nkamba Yerusalemi ya sika bayokela mutu mususu te. Fliki oye fliki oye fliki oye pona biso kamba d'abord pona biso tosukisi wana papa Pona bongo nga na silisi na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Boko tsa photo teme loko iboye na. Allô? 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 tozela batonda maloba ya tata mokonzi komisa bongo age ekota. Voilà, batata pe ba maman tango batata balobaki te singeli botonga bongo nkamba soki botongi nkamba te pasi na bino koyeba bongo na kosila te mansumana ma koyeba bongo na komona na biye bizali komonono omiso solo tomoni te trak na ntina na biso bandeko na biso kabine bopusana nano